la wera bémission belé belé boy biso pela to salioni ala allo na oyo kayo ainga ba boyo ti no ma pa ina bingo lobi me lobi na ki moi comme non ça va mix on a qui super occupé oye binga non ça ngo expert d'ailleurs na ina senga non ça ngo expert parce que na zolinga te étouffer actualité ya Rambo au moins il a été visiter sur le logo de la syndicate donc la bien ça na poto so la ndi émission na au moins na zo tout à coup ba tabiro ba lobi nga zo protéger wera wana va bien nga mais siko na ina alerter ba na OK groupe mo boy awa to banda kutake wera na mo ba politique yo be ya ko réponse ali ngi actualité van de la pino de bozana poto wana yo ebi ma internet ngi na to solo ya mona yo mutu muswa edité Omi bosona batu mususu ba okatira mabepa mana osala ngo explore bike ko kya kutela ngo batu boya bolo belanga poko monetanga malokwa bwana mitilwana biso ngana zo créer que to ile créer lokola polémique na biso ba wayo ba ka sensible ça ba omona to lo ba boye ba banda ko yana ba TikTok na banini kombo die ko tela mabodondo na kata photo na pote tout sur actualité de Rambo donc et non ça ngo explore ngo pe na pays yo peso ye ko ba ko gérer notre sobo tirer ngape na oya kana ngito OK, moi le ebe na mo qualité pendant moi na poté pendant wana wera bwe bien ebi mambo ningeza la et ça la bien non ça la moi Alex oyi ke fali aga peu petit ya 20 ans déjà ko sala eloko ndenge wana ngana ko bigoza omoni ke yoza mutu na biso oyebi nde tozalaka mutu akakol mutu wenge c'est toi nga c'est yo na ya koyemba na studio na yo na ya instantané na peine na omba na ye tosali hommage oza pena mutu na nga touti no pont noir tobandi na lelo te touti no makambo basiko pulula banzonzinge tu komona biloko ndenge wana sa blesse Alex, rancune wana soit eloko wana on pourrait bien faire na mutu mosusu mais na wera na fali ekolekate parce que la plupart ya bato basoutenaka 20 ans basoutenaka fali baza même bato ya wenge donc eza lokola ezocreye eloko moko ya bien te terrain moko ya mabe entre wera na fali parce que bato balanda biso baa bazoba te bakolanda tio ya likambo eza nini raison nango eza te et comme obimoni raison déranger pour wera tanga ifalité or soki na kati ya sali balobaki po wera tanga bakombo bato banda osenga so basengaki fali alinga tanga sans faute omoni ke komo keni mabe ba émission ya ndenge wana ekotufe image ya fali lelo oyo aza besoin nango te Allô, oui. Moi, je suis très fier de toi. Sauf à l'émission, on a lobby, on a fait son mbote, on a fait si kakon mbote. D'ailleurs, et là, pour m'emmener sur la polo, bah, oui, on a dit, on a kati, a évi, tout cela, on a parlé pour la mamba fali. On a fait des flash dans l'émission, la vidéo, dit, mamba, on a dit, koyo. Ngai, au monde, on a batak, on a tiré batak, on a sali en haut, exo, mais sur autant une émission, bata bureau, quand on va reprocher, on va dire, ah, les choses comportent, on va dire, on va dire, vérité parce que yo angai. Parce que nazo caresser un et tout parce que tout non attends tout que nga ça est formidable oui na va bien na to lia na bien na ndaba bien na la na pala bien mais si on a fait on a batak expert parce que oh le monde émission na ça lobby na ngaki ka na tsango bongo eke le pona avec son na tsango ni tango yo lobby na émission na moni o leki na lenga kongo obi ko lobby ozo ne na yebeli o kinaka direct mais au chéri pe au caresser moi mke ça dit au fou moi mi penate parce que aux gens estiment non ba respect mon côté musu na avec idée en ça la descendre na hippodrome na lingi ka na tonet na sumo ke mamu o ya concert arena eli moga bongo te utila politique la yebe internet mais kina biso na biso te bani to ça on a ba ten même temps on a to tira na to sola na biso na le na biso même idée kana mamu so ça la sula futela tango ba $500 au monde internet de kina yo za mutampiya kati oyebi masolo ceux qui ont continué Karaboué, même pendant une semaine, au moins, il y a aussi l'actualité, et vous m'avez vu, on a et ben nous sommes encore en boucle. Pour tout les lots, na bengi pour ne pas le lancer l'émission, qui n'est tout solo là, na ça l'émission, on a ça dit, na l'émission là, on a l'analyse, mais na donc touché vieux, na touché vieux, na touché la émission, moteur, moi, on a fait ce que tout conseil, na bi, et tant que m'yaka, pourquoi t'as la carte à mambo, tout, mais na yé, pas qui que, na benga, yo, pour yo, solo, bah, y'a ma base, on a n'a côté, na salle, y'a exprès, pour na karato, et tout fait, actualité, et bien, n'a de l'air. Mutuna libumu munene wana kumune anatiki directeur binani abengi na lelo na tanga lutono moni vyenga za zo lela pia
na lo mo ko kele lo ko mo boete bo pesa di tala ba osi ngai polémique ninge za ki boso so ngana mo mke et tout parce que wera kangi trop masolo yango mo ninga sko no anticiper na bi wana na osala ngote banda lelo tilobi parce que dans na funanga na parquet oyebiti gérant memanga na parquet na osala ngote yango mo ninga sko na bengo pona sinelo parce que c'est pas ko kanisa keza bongo toka nengo betinga ngai na daleki na ayebi na ko kufa ka pona ye et puis na fali bakana prompter na lobe même l'émission ma pata nana fali Dieu baza correct bane logote mais siko nenge internet ekendaka YouTube yo ebi masololo il faut actualité à concert oyo AJJ bill moi polémique wana et ovandi sage pendant toi na poto obiso toi na congé au moins la presse va linga neta kwa kelo mo aux États-Unis mais et ça la lokole kanga we razo dominer batu mususu ko bazo condamner biso yango bino bopana likapo biso na bureau tobi ke tito okende boye tozo pesa actualité na kota wera et là na problème te po mo boye tozo na biso normal mais toke na ngona boye yo pe yaka et ça les logote oye kaka moni ngo otira kina nini mena ba réserve otira ngona ndenga bien evandi ngai siko na bengi parti na bisi ba biso ngo répondre au deal un bo kende bo funga mande to kenda avoma te bo kenoka parce que ngana yebi que ngako dans l'ozela na yebi ko ya mais na yebi odile na bika odile na mamna ngo yamba mo te na anticiper na benga e parce que tango yo ya biso to ye tango yo ya o mona ke ba page bani les alaka ka wera koto fali we parce que tango lo ba ke po wera tangi qualité na concert no mezo ridiculiser biso yebi misa biso bana mikezo sopa biso mais to ndimi na biso to sopa na netinga nazo pelisa moto pour l'intérêt vieux na biso vérité ngai nde nazo pelisa moto na bika tango nazo pelisa moto kuna kota bien actualité do bana parce que bata confiner na ba contacter nga mena boyi na osala ngote banal lo est-ce que bato da bino ya bureau ba edi ba dia ka batona nyoso bazo courant yoka na chikoleti les 52 abenga nga lobi na soir quelques personnes ya bureau ba critiquer nga balobi que na osala quelques personnes à bureau pas trop bureau mais staff quoi ba pire petit ba pire master pèse ba bengi nga ba bisinga ndeni nga nazo ba mama wona nazo caressa ngo d'accord donc on a bango fallait okende nango tout droit au manquer la respect alors parce que au monde le on a sali émission na na kati za au monde batate ba yo ebi da YouTube batate na teki bo parce que on a pelisa moto mais na émission na kati au monde apena yo wana je na nga na pesi na ba mbote donc bat mususu kutu ba benga bo baloba na zo sala ba jeu ngai na ABC dire boy na ABC nani badia na ABC dire uti na biso to kende ko ba mo ba no ya tout ça mama ou to tendera bon so ko biso beto continuer ko yo ya so ki yo ye ko pesa biso actualité ko pesa biso on pesa biso matière pour biso ko répondre j'ai bien dans les sous mola ina OK c'est bon na yo na vie na so na solo lina yo pa yo zanga ya na benga butu ya mama yo ko na yo na minute wana moto ko quand même sankare tu yo na minute simbi jeu na bengo pa bi ke yo solo na ya mo ba no beta ngona vieux na bengo directement mo ka éviter batu na biso pa bureau na beta ki dire na ebise na bite boti da biso to ke na ngoboy na bengo gérer ko betox mo na lelo nga na sala émission te pour na mambo lo bate il fallait yo ya pour na loba gérer akepena ke likolo na otsa ngona page na chaîne nga kona moni kona bona biso to saloni no sala we rabe monsieur belé boy biso pela to saloni